de notre Seigneur à travers son serviteur, le frère Moïse Matuta. à la vite pour la cérémonie na biso. Tozo na malembe bala gitambo teke kisasa ibanda na gitambo nae bon amakanga ebele premièrement notana beauté o azalé nango po abana ko se déformer na sens o donc eza parmi biloko non o e markanga donc na les live vraiment fort. Pardon? Namonaki on le roi ba G parce que ba tindele nga photo na WhatsApp ba tie photo na ye o ya ninga se déforma wana ba tie na photo ya normal na ebete ke ezake akufi na bi yango mobali kitoko boye na pululu bakangi bongo photo ba publier bwendeni soka ye moko pululu donc ça lenga vraiment passe ça lenga passe makasi. Bon, non, ebisa bango kaka na famille à Pululu, moi si na eba na ndenga tiki ça vraiment passe mais courage et ça la vie Nzambe moka ebiliwa eza moka na bisote eza moka na Nzambe bange to tikali na passe ndenge to lela ya mari ti le to zara na passe de moko na Pululu na tikala ko bosa na ite na ko continuer ko tala ka ba théâtre ngai na zamoya kitambo. Ah, na sepeli. Mbote papa. Oui, naza fan na Pululu. Tala kisangaliwa ya Pululu vraiment et ça kinga parce que Pululu za mutu moko après ça bise sengo so na mawotali ka théâtre na ye o ki posa ko seka posa ki atoza ki na mawa faut ko magana sengo parce que ya seki saka. Vraiment na sa famille na ye eza nango nzela biso nyonso tota suscité tota pasité ndenge tozomona eza sengo kolele na honneur moko boye
Pulu aza mutu moko vraiment azaki mutu mando tie sengo kati na biso vraiment et to tikali to tia suscité et dans la biso nyonso to raisonner pe biso to ke ndenge nini biso vole la biso ndenge ni po ye alela mi kitoko donc alela kitoko c'est biso bena bien makasi. Mbote papa nazali très fan ya Pululu. En tout cas sango ya papa na biso Pululu epesi ngai vraiment passé jour oyo na yo kaki yango. En tout cas nazalaki vraiment dérangé et choqué parce que na linga kae makasi na ba rôle na ye oyo a jouer na théâtre. En tout cas no maloba nem so ata na kanda so na okika do maze umu na seki ata na kanda. En tout cas vraiment c'est nga passé na do souhaiter mes condoléances na famille na ye surtout na moi si na ye na bana. En tout cas ils a passé ko kabona kabona ba moment ya fête. En tout cas vraiment ezoki si vraiment mitema. En tout cas on sait na ba artiste au batikali bayeba vraiment ko vivre bien na batu po balela ma vraiment lo lenge oyo ndeko na biso Pululu alelami. En tout cas eloko ezaki na ngako loba ngwana monstre da parce que monstre vraiment na eloko na ya banda ko jouer na uti musika na yaki na groupe sai mutayamba kinga izaki président un peu ba passa kinga pas monstre da nazalaki na ye bien yamba kinga bien la kisenga musala kombo kutapesa nga ndoti ndeloko mokonzi soda mobali ando benga ka tanti tonto parce que nyonso bande ko tina na bande ko sala nzamba eko permettre ndenge zalaka ke moi nyonso soki akoli alongana ndaka ba para akeko débrouiller vie na ina ndenge na ndeto longwa na groupe papa ma pande to longwaki to zalaki bien to bande ko solo makamno so zalaki bien ya zalaki président papa c'est zalaki vice président na zai chef na ba fille soda toujours to eko voyager na ye to ke point noir to sali ba clip aki ko to toke na point noir na zai na 5 mois nga à part théâtre naza na teka ba chorégraphie naza première promotion ba fiotufio ya papa wemba na bina théâtre nde na yaki koya. En tout cas la salle ba koré na na zemi na lipoko pawa non to sala ki na ye bien muto yeba ki eta mona ki azaki minene mais abota mana charisme na ina on nzoto parce que moi c'est so solo na ye pour peso réponse azoka non moi temps hein azoka moi temps sala ki bien na biso to zaki ne bien ti na suka ya moto ba to lela ti na suka to tika ete na sepe makasi na batu nyoso ba landi biso ti na suka nzamba pambola bino. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Dasi nyosa zali azalaka malamu na batu toyebelie mabete ela epai na ye na kitambo bana kitambo bazoyo kanga bayebi na milie na ya kwa mutu ndenge azalaki. Donc même na famille charisme ne wana na comédie azalaki kobanda bomwana na ye ti na ndenge eyokoma tuzana mingi ya koloba te mawe komeli biso na famille et kamba puisque pasi pe comprenez. Merci beaucoup Noko. Vraiment ezali pasi ezali mawa na ngai na kokumisa kaka nzambe po azaleki na ngai aza artiste monene lokola ngai asalamaka na minene na monde toyebi yango moni na leki. D'abord na sepeli mingi na ba petit na ngai kitambo bandeko kitambo salut vraiment merci mingi Pululu azaleki oyo ngai tozalaki na ye tosala ba makambo oyo ya sala parce que tu n'es to mona makambo tout to mona vraiment paix à son âme Zambe azala na ye le ezanzela ya biso nyoso. Merci beaucoup. Adieu Pululu Chico. Merci. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ndeko oyo toye kolela lelo kombo na ye oyo babotela ye ezali Lumbu Jacques tomesana ki kobenga ye Chico Pululu ye abotami na Kinshasa le 22 février 1980 atangi bongo na Institut Technique de Makala kuna wapi epai azwaki pe diplôme d'état azali mwana ya papa Makiadi Jacques na mama Maimona Henriette. État civil na ye azalaki bongo célibataire mais
azali bongo papa Yabana Ebele. Et deuxième partie, Yande Konabiso, le côté artistique, Abandaki Bongo, Liboso Théâtre Naye, Naba groupe chrétien, et pas Yoa Azalaki ko évolué na église na Bango Kala, Bongo Azalaki ko joué na combo ya champagne, Alingaki mingi pe ko yemba lokola, et vers 2004, 2005, Tangu aye kokota na groupe Sai, bachanjaki ye bongo kombo, nde pa iwapi azaki kombo ya Pululu, na ejoueliwana, azalaki personnage créé et imaginé par Fiston Sai Sai. A évolué kuna, kino, aye koyeba na bipai nyoso. Na yango, pour na continuer pour biographie na ye malamu tokobenga mwana na ye bana na ye mibale plutôt à la personne ya Chanel Lumbu oyo akosala discours à l'intention de son père décédé, ainsi que Jessie Lumbu qui va interpréter bel et bien son père. Jessie qui va faire pour nous les Pouloulou qu'on connaît tous et qu'on est venu pleurer ce matin. Merci Tobengi Bana Mibale. Pendant que Bazali Kome est bien, et tant que Bakokola Tomona Pouloulou Moussousou. Nous profitons également pour l'arrivée de Paul Fikipo FBT Misalande Kazinjo. Merci pour le soutien. Merci et Tokobanda. Na Channel, bébé Channel. Les mots font souvent défaut. Silence s'il vous plaît, moi Nazolo Banassé. To éviter ma kelele, to yokamwana. C'est un moment plein d'émotion. Moi là, à Koufeli papa, mais à peut ce discours quand même. Totia bato ito kaena bokebi. Azolo ba na kombo ya bandeko na ye nyonso. Lorsqu'on vit le deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l'on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions et surtout bien seul avec sa douleur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à celui qui pour Loulou, mais pour nous, Papa Lumbu Jacques Chico. Très cher papa, il restera de toi ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Il restera de toi ce que tu as offert, ce que tu as sémé, en d'autres germera. Nous tous tes enfants, unis, venons te dire adieu, toi que nous aimons. Nous venons te remettre à Dieu, à jamais rejoindre tous ceux que nous avons aimés, tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur. Nos yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie et l'unité naissent et demeurent. La vie a décidé ton départ. Nous sommes obligés de te dire au revoir. Nous te remettons à Dieu. Jamais plus rien ne sera comme avant. Merci pour ce grand héritage qui est l'amour. Nous te promettons de rester unis avec le concours de nos mamans, car nous formons désormais une grande famille de l'au-delà. Tu nous verras et tu seras très fier de nous. Repose en paix, papa. Nous reverrons à la présence de notre Père Céleste.
que Dieu soit avec toi. Nous t'aimons très très fort. Merci. C'est un moment plein d'émotions. Et nous passons le micro. une démonstration. Et un moment tellement spécial, plein d'émotions. Bonjour à tous. Bonjour encore. Acclamez pour vous-même. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je voulais faire juste un petit... Un petit rien quoi? Un petit geste de mon père. Voilà. On acclame très très fort. Voilà, c'était une façon de pleurer en son tour à son père. Alélie Papa Naé a... De père en fils, voilà le résultat. Donc Pouloulou est parti. Un podium, s'il vous plaît. Ingénieur Aza envahi. Aujourd'hui, c'est d'escléroter le lieu. On peut pousser les exécutions s'il vous plaît. Pour la ligne, on dit comme ça, et non, on va prendre ça.
Merci beaucoup. C'est bien beau, mais on n'a pas le temps. Tobete les bangoma. Ngonga. Massoumou Debré, il va prendre la parole à l'occasion de la disparition d'un de ses membres. Sa présence, Maman Angèle Kanam, qui a toujours été avec nous. Eh bien, nous allons écouter le mot du président de la Corporation des artistes du théâtre populaire et cinéma. Woni Binokuna, Maman Hélène, NTPC, président Ilombe, Suki Azali, Tomona Kiye, président du groupe Beya Luanda Teme Aouti Nambanza Congo. Voilà, petit aussi. Sinon, vous voyez que c'est un bongo. Ça, c'est le phénomène de sauver, habillé en Japon. Voilà. Le président sécurité du Tissayo. C'est que ce président groupe de. Papa Fleur, il y a des fleurs. Ah ouais, parce que. D'abord, tout ça. Bon, ma Tissayo. basi batemaka bato kozonga nsima to ebele bato baza kuna nsima bazofilme te bazotinka biso bama kolalela biso te mona Bazali awa, tozali awa pour nous faire sa dernier hommage. Yandeko na biso Pululu atiki biso. Yangwana na kombo artiste comédien nyonso. Tozo pesa merci mingi na bana kitambo. Pe bana Kinshasa mobimba na ndenge tolekisi ba jour ebele pona kobongisa matanga oyo esimba. Tozo pesa merci na Nzambe. Ndenge mula ebeti te pour que matanga na biso eleka normal. Alors, la famille ya Pululu, tozo pesa lisusu merci pour tosangana kimbale bele plus de 3 fois pour matanga oyo tosala ngo elongo. Topesi merci na bato nyonso bazalaki na biso na prière. Topesi merci na bato basalisaki biso lokola mama Olive Lembe. Topesi merci mingi. Topesi merci na hôtel de ville ya Kinshasa. Merci mingi. Voilà. Sikoyo ndenge tosalaka toujours tokopesa honneur na ndeko na biso Pululu ndenge atiki biso na hymne na biso ya ba artiste comédien. Les artistes solidarité, la dignité et l'honneur.
Vraiment, merci. Maman, Kopanabiso, s'il vous plaît. Le vice-gouverneur de notre ville-province qui est venu pleurer avec nous. Nous saluons également Maman Bandeko Mbote. Namoni Mbote na binote bote mbona maboko likolo Mbote. Soki tolingi Nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia tokanga pululu. Pululu. Artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci mpona bolingo na bino à travers biso baartiste et comédien boye kolelisa biso lelo mpona likambo ya monene ekolelaki biso oyo ya ndeko na biso pululu atikaki biso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na groupe sai aevoluaki mpe ye moko. Nzambe abatela misala na ye asalaki ekontinue kovivre na mitu na biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso po ete tolela pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu Tetrende pour la implication totale. Merci na ngai moko Saisai. Merci na Mpakaloui. Merci na Chinola. Merci na Mama Fatou. Merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation pour bomona makambo nyonso oyo esalami kitoko. Tobeti maboko makasi. Gouverneur Nabiso ya ville ya Kinshasa Chantini Bilambaka. Merci na molandi na ye vice-gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbungu po ya olamu nyonso basali po ete tolela pululu kitoko boyi. Tobeteli bango maboko tina makambo ebele oyo nyonso ya malamu Nzambe azoloku Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était le mot de Fiston Saïsaï, invité son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur de la ville-province, Angèle Kanam, la représentante personnelle de la Première Dame, a venu prononcer son nom de circonstance. Je vais alors prier à Maman Angèle Kanam à venir déposer la gerbe de fleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous saluons l'arrivée parmi nous le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Nérémouni. En mien propre, nous profitons de la combo ya bakinois. Bakinoise nyonso peuple congolais pour profiter d'un passage oyo pour présenter des après avec leurs gerbes de fleurs ainsi que l'honorable. Là nous invitons Maman Angèle Kanam. Nous profitons également pour dire merci à Maman Olive pour tout. Nous invitons également l'artiste Bill Clinton. Ça sera après les honorables, s'il vous plaît. Nous allons faire les choses dans l'ordre. Après les honorables, Paul Malienza, Assemblée nationale, Azali Peb artiste, Bagope, Bayekolela, et Noro Nab artiste. Au nom de l'artiste, comédien Nyonso. Il va faire un clip, s'il vous plaît, pendant 3 minutes. Pendant 2 minutes. Cause là, papa gouverneur Kitana, donc voilà, Yawana Zokita.
président Massibou, le président de la troupe Nyonso, un petit agent de fleurs là-bas. Petit agent de fleurs là, s'il vous plaît. Sécurité pour sa famille, s'il vous plaît. Il va juste la Simanabina. Faciliter la tâche à la diaspora, s'il vous plaît. Simanabina et sa famille, s'il vous plaît. Nzambe na miracle esika nyonso vide etikali yekende kokomble yango banakopine ye balobaka kaka makembe banakopi toyokana babiso mobali aokaba te tobenge makemba otumba babiso mobali banda okaba matika makemba otokisa sikoyo likolo yango mobali soka makemba oyita donjara mibali obayekana bafi na biso pasi ya mbuteleshi lokwa asoti moto banakopine makembe tebazala nayo otumba mpo mibali ebele abakaba te makembe ya batumba kaka bana ya Pululu groupe na ye bazaki na fleur groupe Soleil de Mastor n'a de ces personnes qui gèrent des fleurs. 100% n'a de ces personnes qui gèrent des fleurs. Et puis maman Titi, maman colonel, maman Grâce et sa personne qui y a un ça à kaka. On a commencé, il y a un peu de maman tout ni volonté la biso, ta pesi papa tout ni volonté. Mais mon bal il a camarade, il y a ça et la volonté na haut. Pas mi bal musu bazali il a bisou même n'a pas pour ça été. Ma copine parfois tu as été solide quand on met tout le monde côté. Il y a une évité maloba kaka. Et puis il va le bilonga de ça va complexer hein.
luka mpe obis mpo bayeba kozalaka na ye naokoloba te naoyoka mpasi misho akeya tikinga te misho bozali ifaye tomatane tozali lelo mwa osalela bino ndenge na ye toyokani toloba ona misho telema eza tina loba kaka mpo balobaka kaka yango tunanga nini omoi pululu abashaka mibali momwe na bandao Bonjour encore, voilà. Sika bazo tombola en cercle. Il a fait le ligaye pour le école la biso. Je vais te dire avec son makasi. Aviez pour nous. Comment le souki te morimae. Sécurité,